Ngai namona rango boyeke, Mama Bokilo, c'est que la Maman Bokilo, elle n'a pas compris que c'est que libala nanu yemoko, Mama Bokilo wana. Parce que libala ezali mwasi na mobali. Bible elobana biso ango ke l'homme quittera sa famille, hein? Alors que de s'attacher na mwasi na e, et les deux deviendront une seule chair. Siko yo Mama Bokilo, ce que vous comprendre yango, cela veut dire moi na yo a quitté bino. Bozana bino wana, mais bozane ti bozate. Ake kosa la famille na ye na mwasi moko boye. Ce qui bino, bo accepta ki mwasi wana te dès le début, il fallait bo intercaler yango. Mais tant bino bo intercaler ke yango te, a sali foyer na ye, donc il faut les laisser tranquille na famille na ye. Mama Bokilo, soki ozaki na ba mibeko ya kotia na mwana na yo, ou bien ozalaki jalouse ya mwana na yo, ou bien ozomona ke yo nde mutu oko s'occuper kaka bien na mwana na yo, mutu mususu te. Il faut kolobaka ngo avant mwana akende. Pona nga ngai namona rango boyeke, Mama Bokilo, c'est que la Maman Bokilo, elle n'a pas compris que c'est que libala nanu yemoko, Mama Bokilo wana. Parce que libala ezali mwasi na mobali. Bible elobana biso ango ke l'homme quittera sa famille, hein? Alors que de s'attacher na mwasi na e, et les deux deviendront une seule chair. Siko yo Mama Bokilo, ce que vous comprendre yango, cela veut dire moi na yo a quitté bino. Bozana bino wana, mais bozane ti bozate. Ake kosa la famille na ye na mwasi moko boye. Ce qui bino, bo accepta ki mwasi wana te dès le début, il fallait bo intercaler yango. Mais tant bino bo intercaler ke yango te, a sali foyer na ye, donc il faut les laisser tranquille na famille na ye. Mama Bokilo, soki ozaki na ba mibeko ya kotia na mwana na yo, ou bien ozalaki jalouse ya mwana na yo, ou bien ozomona ke yo nde mutu oko s'occuper kaka bien na mwana na yo, mutu mususu te. Il faut kolobaka ngo avant mwana akende. Pona nga ngai namona rango boyeke, Mama Bokilo, c'est que la Maman Bokilo, elle n'a pas compris que c'est que libala nanu yemoko, Mama Bokilo wana. Parce que libala ezali mwasi na mobali. Bible elobana biso ango ke l'homme quittera sa famille, hein? Alors que de s'attacher na mwasi na e, et les deux deviendront une seule chair. Siko yo Mama Bokilo, ce que vous comprendre yango, cela veut dire moi na yo a quitté bino. Bozana bino wana, mais bozane ti bozate. Ake kosa la famille na ye na mwasi moko boye. Soki bino bo accepta ki mwasi wana te dès le début, il fallait bo intercaler yango. Mais tant bino bo intercaler ke yango te, a sali foyer na ye, donc il faut les laisser tranquille na famille na ye. Mama Bokilo, soki ozaki na ba mibeko ya kotia na mwana na yo, ou bien ozalaki jalouse ya mwana na yo, ou bien ozomona ke yo nde mutu oko s'occuper kaka bien na mwana na yo, mutu mususu te. Il faut kolobaka ngo avant mwana akende. Pona nga bonjour la famille. Mama Bijou na eko présenter bino appartement la biso ezali chambre, salon, cuisine. Appartement la biso oyo tobenga kango appartement numéro 1. Mama Bijou alobi tal botala bino monde to sali appartement la biso ngebunge. Botala appartement la biso ndenge komi. Appartement la biso oyo ezalaka na Matonge na Irebu A37.
appartement la biso ya chambre salon cuisine botala ndenge ekomi ngebu mama Bijou alobi tobongisi yango mpona bino bana ya poto bana mokili mobimba appartement la biso ya chambre salon cuisine botala ndenge ezali kitoko mama Bijou alobi kokende na o musika te contacte nga mpona appartement oyo okozala jamais desi na kati appartement la biso tozali na douche debout ya kitoko toza na cuisine ya munene chambre na biso ezali chambre ya lit de 2 personnes mama Bijou alobi benganga ozwa osala réservation na yo na appartement oyo okozala jamais desi même ligne ekosa inter ekosa oyo vraiment la talu kaka ya mukie pamba mama Bijou alobi benganga okozwa appartement oyo eza na matonge na Irebu A37 appartement la biso air moko ekomaka 2 chambres salon cuisine chambre bomoni ba porte o mibale lobi na ko filmer bino partie 2 na ko kota na kati ya chambre et puis na ko filmer bino lisusu cuisine nango awa ezali première chambre deuxième chambre nango eza na sima ya rideau oyo na kati ya 2 chambres na biso toza na ba toilette ba douche debout ya propre ya kitoko na kati ya chambre oyo bozomona oyo ezali na télévision eza na frigo eza climatisé ndenge moko pe lisusu awa soko lingo zwango 2 chambres salon cuisine tofungoli tous les 2 portes soko lingo zwango chambre salon cuisine tokofungolela yo chambre oyo moko et puis tofungoleli yo cuisine kuna appartement la biso eza na salle à manger appartement la biso ezali na bakiti yango ya kitoko ba divan na biso appartement la biso ezali na climatiseur appartement la biso totiaka ventilateur au cas où topelisi groupe tolinga batu ba utiliser ba ventilateur appartement la biso eza na télévision appartement la biso eza kitoko makasi eza na ba carreaux ya propre eza vraiment propre makasi mama Bijou alobi bozala toujours branché bosala ba réservation na bino tozalaka na 7 places ba place na biso ezalaka ya kotonda et puis lisusu nini tozala biso kaka na 2 appartement oyo ezalaka na cuisine na kati yango wana mama Bijou alobi soko lingi okende congé benganga rapide mpona osala réservation ya appartement oyo moko ezali na première niveau oyo ezalaka na rez-de-chaussée batu bayebi appartement numéro 1 otala ndenge appartement numéro 1 ekomi ngebu mama moto osala séjour a te azwi 0 appartement na biso eza propre makasi mama Bijou alobi balali merci na moto nyonso to opesanga confiance merci na bande de surtout bayaka kosala séjour nazobengisa bino ndako na bino bolinga botala ndenge ni mama Bijou asali yango lisusu mama na prix nini na prix mokie soko kosala ba long séjour à partir de 3 mois mama Bijou alobi $30 ya pamba soko kosala ba séjour moko ya mokie tokozwa ngo na $40 appartement na biso avec $40 oza na appartement oyo oza mobimba malili lokola chambre froide ozala toujours branché bon s'abonner massivement na Bidon TV bokozala jamais desi ota l'appartement na biso ndenge eza kitoko mama Bijou azobengisa bino bana mokili mobimba nazobengisa bino na appartement oyo ezobimisa sola ya bonheur ezobimisa solo ya kitoko babone na nga nyonso batu nyonso tubopesanga confiance oyo bokendeke na maison de passage na biso mama Bijou aza kobengisa bino boya bokozala jamais d'ici tozokota siko na chambre tozokota na cuisine pona kolakisa bino ndenge appartement oyo tobongisi yango kitoko bozomona ba mur bozomona ndenge tokomisi yango botala likolo ndenge komi botala likolo botala bino moko mama Bijou alobi biso nde bosala bozotala likolo nango otali bomoni ndenge appartement ekomi kitoko balobi te Bidon TV nde makambo nde mosala
balobi zanga na yo nyonso mais zala na mwa makuta mpona osala boye il faut mbongo. Mama Bijou alobi boconfie biso grâce na bino nde mosala ezokende bien nde bopesa biso confiance. Merci na bao babanda na biso ntango mire oyo bozomona ezalaka jaune botala lelo ndenge ekomi grâce na bino mosala Mama Bijou do ezokende kitoko. Merci nazozela appel na yo tala numéro na nga na suka benganga sala réservation ya place na yo ya kovanda bokomona siku cuisine nango et puis bozomona chambre nango soki bolingi deux chambres salon cuisine kaka bino deux chambres nango ezali appartement numéro 2 nde komaka deuxième chambre ya appartement numéro 1. Donc soki moto ozwi appartement numéro 2 ezali chambre simple. Soki ozwi appartement numéro 2 ezali chambre salon cuisine. Soki olingi bofungolela yo appartement numéro 2 oyo ezali awa basangisi yango na appartement numéro 1 esalaka 2 chambres salon cuisine. Wana eza mpona bato bayaka famille ozoya na bana na yo na kine kobukana te benga Mama Bijou sala réservation à place oyo okozala jamais desi toza na groupe na biso toza na citerne oyo totiaka réservoir ya mai sécurité ezali assurée tokota na chambre et puis tokota na cuisine. Et surtout, n'oubliez pas de cliquer la cloche de notification qui est juste à côté de abonner pour être notifié à chaque fois que je vais mettre une vidéo sur YouTube. En faisant ce petit geste, vous m'aidez non seulement et aider aussi ma chaîne à grandir. Alors mes abonnés, alors mes loulous, je compte sur vous. À bientôt.